absence. Dans le but de l'absence, on lit mot ok, mais on allait le colosate. On allait le colosate. Moi, si nous sommes dans la présence, moi, je ne suis pas dans la présence à partenaire. Quand on a le colosate, vous comprenez de quoi je parle, non? Boza le colosate, bosolo la kate. Bokoma kotala na lokola oyo mwana tata moi so mwana loko. Moi ça linga kaba chérie. Moi ça linga ko bimio zo moi petit cadeau. Moi papa moya bolingo pesa ngate. Ata mama lati abimi kitoko o apprécie qualité. Les absences, oza lokola ozati. Si vous maman que vous sommes moi pour nous ne pas tata teka kwa mon frère oh maman on a dit kitoko hein mbala liboso yoka makile sa yedeni moi frère je na nda kwa yoka kambote apôtre la liboso oh ma chérie non tu apparais trop belle ah bon si ko yotanga oki malobana misa tu mine na matoi libanda soki ba bouger ko kelete faut-il en aller. Bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'ère dans laquelle Boko Yamba vraiment émission de l'Obélandé, émission de classe, émission de l'Obélandé, c'est Lola, émission de l'Obélandé number one avec le président, mon président, toujours mon qui dit compliqué, 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 avec toute l'équipe nationale, we are together. Merci. Shalom, papa Nabiso, pasteur Derek. Vraiment, naïbi ke bandeko boza Olanda biso. Shalom nabino esika ete bozali. Vraiment, botuna ki ngai mingi nde kana ote ko nabino ke ba émission ezongi, théâtre ezongi, ba activité nyon surtout papa bez ndinga salaka a na ville à Cape Town ezonga ki déjà. Et on te essaye bino bo s'abonner vraiment massivement à la chaîne Nabiso. Toza na deux chaînes sur YouTube, Shilo Cinéma, Shilo Gospel Cinéma TV. Et puis tout dans la chaîne Moussou, il y a émission Tolo Belande Media TV. Donc on a beaucoup de émissions, beaucoup de théâtre, de films, nous surtout aux les canaville à Cape Town à Borozoango na la chaîne Namso Topé Sibino. Et on a thème tu as mis la rabino mingi pasteur Derek Yayo. Le quoi tu as qui pose tozongi. Donc tozo ma papa Nabiso Derek Yayo. Bonjour pasteur, naebi ke oza rolemba. Nous avons 14 jours à prière dans l'église. Vraiment, je suis allé quitter Nabi Fona Luka. Pour émission de Belande et Zongi. Donc, il faut na Luka. Il y a solo lanayo parce que ça dit tembele bande ko ba monyote. Tu ngate ba santé na yo et puis pourquoi tembele oyo ozoyo kanate. Oui, bonjour, shalom à tout le monde. Nzamba pambola bino ba o nyonso ba zo occasion ya kolanda biso. Na yebi ke nzambo to bonde laka a ko pambola bino. Vraiment, merci beaucoup. Bien aimé, la visite surprise au Yeko Salabiso, au Landinga Tinandaku, au Lukina Église Nazate, au Landi Tinandaku. Vraiment, Ndengo Utkoloba, tous en 14 jours, il y a jeunes et prières. Où ils ont salam à l'église, au thème Ezali, le cachet sera révélé. Toujours bon de là, tout comme dans le mois de juillet, de juin, le mois de juin, ils ont katikati année. Et puis katikati année, ils ont un moment où yo ndeko nandeko où azo landangai moment to sengel ko ça l'évaluation. Parce que chaque le 31 to ya kana prière aux obonde là, au bisinzambe année oyo ezala année à prospérité, année à bikamwa mais to commis déjà na 6e mois. Est-ce que bikamwa au sengaki prospérité au sengaki est-ce que koki sami yangwana tozobonde là afin que nzambe ayoka kolela na biso ba o nan bazubi ya noté na nzela ya prière ya 14 jours toyebi nzambe na biso bi ya noté pesa ma merci. Bon tout moni thème na o pesiona pourquoi le cachet sera révélé ça hein. Oui. En thème yangwana so toyebi te thème wana pourquoi ka thème wana papa na biso bande ko bazolanda ba pour nous soir linga kota pe jeune prière à kota 14 jours à prière so yebi te thème wana elingolo banini. Oui, vraiment c'est une très bonne question. Thème wana, je crois Bible Lobby invoque moi je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Tu dois savoir bien aimé derrière problème nyonso ezokomela yo
derrière maladie na yo, derrière kozanga kobota na yo, derrière kozanga musala, problème nyonso ezokomela on a vu, il y a un esprit qui est derrière. Ça pouvait être ce que malamu, cela veut dire que tu es conduit par le Saint-Esprit. Mais il y a des choses au botami, au kuti parent na yo, a somba lopangu te a kofutela, papa a somba ndaku te, a somba mutuka te, ata vélo a pamba somba te. Yo pe bando botami, au kokisi 30 ans, 35 ans, ozo mona vie na yo, ezo kende kaka ndenge moko ba parent bazali. Cela veut dire, bien aimé, il faut sosola. Il y a un esprit qui est derrière ça. Tu dois prier afin qu'au cas lien wana. C'est ce que je dis à l'église. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, nakosala o baboti nanga basala te, nakosala ko leka baboti nanga. Yango wana, il faut sikoto bondela, nzambe afungola o misu, o mon esprit nini o ezo bloqué yo. Parce que, comment ko bundisa, muto yebite. Faut d'abord oyebaye, enfin ko bunda malam. Ndi yango wana problème. Siko pasa to tuna bande ko mususu baza bazolanda biso awa na yebi ekebele bazolanda biso, ba papa na biso patient onokoko bazolanda biso bande ko ebele ba pasteur apporte Kandolo John bazolanda biso bakoko tuna pe mususu bakosa ndeni bon pas kota na 14 jours ya prière wana. Fait ça la ka ya bato église, to mutu nyonso na besoin kota 14 jours ya prière akoko ya nae. Oui, bien aimé, merci encore pour la question. C'est une très bonne question. L'église ezesika oyo et salama pona batu nyonso. Église ezesika oyo batu bazana mikumba baya kotika mikumba. D'ailleurs, oyebi église da biso eza Jésus ange de Bethesda. Bethesda ezalaki sika oyo batu bazalaki na ba problème ba bandai koya pour bazwa solution. Donc cela veut dire toza vraiment open. Le quoi anglophone dans le baka toza open for everyone. Merci beaucoup. Merci papa Napso Derek et puis merci na bande connaissance pour la émission oyo émission to belande émission kitoko ya honorable Bezinzinga vraiment solution na biso yaka pa Yesu donc yaka si vous en avez besoin de prier ensemble yaka tozawana pour na lokumu na nzambe biso nyonso tozawana na kati ya 14 jours à prière au chaque vendredi tozawana déjà partir à 19h juste kozanga te yaka to prier ensemble awana Pérou vraiment nzamba pambola binono sobisika bozali pastor lelo to ya pena tamuke tous les épisodes de belé tokolobela sujet oyo mais les deux autres vraiment minutes muke to flasher na bandeko ba bazana ba question ba tuna ba question na bango tant to ya deuxième émission na biso oko répondre bango tous lobela mingi sujet makambo ya ba couple to monaki ozaki na conférence oyo sangisa ba couple na kati ya église vraiment idée wana initiative na ba CP na makasi ba bengi biso ba CP makasi conférence ya ba couple est-ce que soki ka na épisode 1 toto continue sous wana question de bato batuna ki pa bazozela yango siko pona nga question na ngezali na makambo ya ba couple pourquoi lelo ba couple mingi ekotikaka ba divorce wana question na ngana ya liboso po bandeko bazotuna yango mingi donc tout ça na Afrique du Sud kaka wana kuna bakabona ki wana kuna bakabona ki wana kuna bakabona pourquoi là no esprit wana o ekoti mingi na ville na biso ya Cape Town. OK, merci beaucoup. Déjà on annoncé to banda ki na première partie il y a conférence de couple. Oui, Salamaki dans l'église. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour appeler sa pasteur Kiss. Merci beaucoup. Parce qu'il y a un des Azalaki orateur. OK. Kiss Naibi Kokolandanga. Vraiment, Batbayaki belé. Mais elle repousse à la question, Azalaki belé, aussi les s'acquitter. Na demande. Il y a Banana Nzambe. Je crois je vais parler à l'église afin que dans le mois de juillet, tout ça la suite est fin, afin que tu trouves vraiment compromis, n'a pas solution, n'a pas problème oyo ezo comme la couple. Oui, merci beaucoup. Opposer une question au lobby ba divorce ezo sala me belé na Cape Town. Je crois que c'est une très bonne question. Réponse on a copé ça. Il y a les bossos et ça parce que dialogue et ça là vraiment entre les couples. Et puis pour mon souci à ma casse et ça au moni biso parce que question nous poser mingi pour la communauté na biso. Pour la communauté c'est ça. Il y a une grande chose. On a même ko interpeller oyo ba couple bazolandanga
problème ya intégration omoni biso ba congolais ba étranger en général intégration na mboka ya bato soki toye tozo copier mingi ya mabe alors qu'il faut copier pe ya malamu soko landeli na munoko ya ba congolais nyonso surtout na jouer exemple ya ba mama ba congolaise na biso ba komi na mutu kaka 100 mètres 100 mètres na to kuti kombo wana mingi awa na mboko balingi lokola ba anglophone balingi freedom balingi kozala free bazala libre tokomi pe ko imiter oh mobali te nga pe funa za libre ifuna bima nakende weekend ko tala ba camarade et puis ba camarade environnement tala camarade nini o ko kangama naye d'ailleurs mboko peza ya ba misala les mboka ya ba camarade intégration toza ko s'intégrer toza ko copier mingi ya mabe yango peza na base sikoyo elo musunga ina tuna pasta tozomona ba makambo ndezo kendele ozomona ke ba mama pona bango ba kondane ka ba papa omona ke pa to atana confiance bozali bango ba kondane ka ba papa donc pona ba mama ezali ba papa mutu ba sa mabe koto ozomona ke ba mama mutu ba sa mabe sikoyo problème nini o penza ozomona ke zokota désordre ba couple donc ba papa ba sa ba mama ba mbongo te ba papa ba sala soki ndenge nini to ba papa ba za ba problème belé ya mabe ke ba mama ndeko mo atuna question to landa kuna question de kitoko alors pourquoi baloba ke ba papa ba kufa na ba tension pour ba maman ba occuper bango bien te est-ce que ça solo tout ça lokuta. OK, merci beaucoup pour la question. Naza si na utai ko répondre na question wana mutu nyonso benda ka couverture pour ma amizipa. Ba papa bazo benda ba se protéger, ba maman bazo mi benda pe pour ba se protéger. Mais ce qui est important, s'il y a un problème dans ndako, papa na maman to vanda to solo là. Il y a des vraiment qui s'y a makasi. Qui s'y a makasi, et ça d'abord dialogue. Au moni, ceux qui dialoguent exacte, au tina ba stress na musala, papa comme maman, au tina stress na musala, il faut quand même aux anamutumon qu'on anda couleur au komi, au boko solo la naïe, au partager ne quand même expérience au yo, au traverser pendant la journée. Et longola ka stress au seki muke longoli stress au meli mai et longoli stress mais l'air bozo yo kanate ozana muto solo anete zo vanda ezo vimba na motema ti ko pasuka problème sous ça ya compréhension omoninga mama koki kozala awa otuniye soki naza libre jour naza libre na ndako na edaka mama natala kato naza mobali nako ideye na lambi parce que na yebi ke mama lelo ke musala akoya kolemba na ideye na lambi c'est ndenge moko awa na Cape Town ba mama mususti lelo ba osukola même pas ba bilamba ya ba papa alors que soki entrée des alliés compréhension ezali dialogue ezali ya monde kisi pour le quoi là on peut demander une question peut ka na golo bien déjà ba na ba couple mususu omona pe kineto ona na ba mama mingi bazo ba ka mibali baza na tendresse te mibali basunga basi te ata na ndako ba komba te mais to yebi na ba couple mususu omona ba couple mususu mobali pe asungaka mwasi ndenge olobi wana akombaka pe ndako alambelaka pe mwasi asungaka pe mwasi soki mwasi aza te mais omona mwasi soki amoni bongo omona mpo na ye soki omona mobali neti akomi yuma oni mpo amona mobali akombelaka ye ndako asokolelaka ye bilamba akomi soki kosala makambo mosusu na nkopo ayebi ke mobali asombela asalelaka ye boye mobali asalelaka ye boye asalelaka ye boye mais yote mpo bamama balobaki bapapa baza na tendresse te bapapa mais eza bapapa mosusu basalaka mpe misala wana akombelaka mpe mwasi ndako alambelaka mpe mwasi asungaka mpe mwasi mais omona mwasi azorespecte so mobali te mpo akomi osalela eloka bongo soki okokolobela bandeko baza bongo nini en tant que pasteur. Merci beaucoup. Nalingaki na insister na eloko moko omoni soki totie Yesu na centre ya couple na biso soki tosambelaka ensemble soki mwasi na mobali d'abord bakendaka église moko balandaka enseignement moko komikitisa ezalaka tala na oyebi biso eloko moko yanke na bolingo ezalaka te bao bamikomisaka bayanke na bolingo bazo comprendre te na bolingo yanke azalaka te compréhension nde eleki nyonso
compréhension eleki nyonso totya yesu na centre. Yesu ndako memela biso tendresse, Yesu ndako memela biso parole d'amour, Yesu ndako memela biso nyonso oyo esengeli joie, harmonie na couple. Mais tozala couple ya bapayen te. Mobali ake musala mwasa melane masanga, mobali mwasa ke musala mobali akotine ba yango nde babiloko ezomema ba désordre. Tendresse Yesu ndapesaka. Dès na couple mususu de kona yebisa ngai Yesu balali na mobali na mbeto mobali oswani na téléphone na basi mususu. Tango la bana mobali ko mobeta est-ce que message nyoko opesa bande ko wana basala babiloko wana. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nalingaki vraiment côté on a insisté sur moi moké. Omoni social media to utiliser ngo na sens ya malamu. Est-ce que vous voyez que dans les social media, Facebook, WhatsApp, TikTok, on peut aussi enseigner la bonne nouvelle de Jésus. À travers Yangope, tokoki ko zwape ba conseil ya malamu. Mais pourquoi biso tokendaka kaka na côté ya mabe? L'air ozongi ndako, ça l'effort, l'air ovai na ndako, téléphone et loko zo landa na téléphone na yo, zala pembeni ya mwasi na yo bo landa na ye ensemble. Eza to vandi na ye, yo za busy na makambo susu. Wana eza mutu oyo avandi sa Yesu na vie na ete. Merci pasteur Derrick. Il y a vraiment tout que nous chité de devant imitation ça muke. Bandeko bazola na biso, merci na biso na mama Mirai Esika Azali, merci na biso na Jackie Mutambai, merci na biso na mama Didi Yayo, merci na bandeko nyonso tout bazola na biso ya Ange Betesta Ministry, mais manzamba pambola bino neka tolobaki, toza toujours na système kaya 14 jours ya jeûne et prière, bandeko bozala na biso ensemble. Mais ma passe to komo ke na chité, question na nga mususu ezali tozomona na ba couple mabala mingi lelo ya yelinga question mabala mingi lelo ba divorce zo kota o tozo mona ba réseaux sociaux o mingi ba mama bazo kabola mabala na bango ezaka lika moko jamais to yoka makamo ba mama bazo loba bande mibali baloba ngo o mona kaka couple mo ekabwani o tunyo ka ote tina ba réseaux sociaux ka ote mobala za faible est-ce que moto ko divorcer to ko boya libala pone loko wana? Merci beaucoup. C'est une question madame na comprendre yo. Omoni na utai ko soulever loko moko na lobby ko s'entraider. Ko s'entraider ezake to se supporter mutuellement. Omoni nga je trouve ça vraiment anormal. Nazana mwasi na ngana ndako mwasi azobela. Ngapi na lali pongi na zo ronfle titongo. Mutu o lingi ye soko monye na défaut. Luke la ikisi tout na conseil bako la kisa yo place a kokende ozwa kisi o esengeli pona ko soigner maladie. Maladie nyonso ezalaka na solution. Soki eza maladie spirituelle yaka na église. On va prier pour toi, to enseigner yo malade wane kosila mais soki eza malade ya nzoto sunga moninga solution kozwama kokima ete parce que soko kimie okoluka kuna za machine te aza pe motu okokutana na même cas vraiment tout ça état de changer okutana bango jusqu'au 5 donc on changer kaka biso mona ka lokota donc vraiment to suka lelo donc eza volume 1 donc to à chaque fois to ba micro makamka ya libala donc to ça ata 5 ve 6 émissions et ça la rapport na makambo ya ba couple to bandeni to kosunga les siko zali na makambo o passe à répondre auto tuni so mo lingo tuna question au commenter kana so tuni question na émission na biso na volume 2 to kotuna passe ba question ana so ki po lingi o pesa conseil na o passe lobby to na auto tuni o komika na se wana numéro na biso yango wana ya WhatsApp au bengi et puis au komeli biso sali commentaire na yo to kozwa question na yo nde to kotuna pasta na deuxième émission na biso ya affaire mabala oyo zotsa désordre na communauté congolaise donc ezaka kaka ba congolais ba kabwana ki basala ki boye kuna kuti babeba na ki mobali mabe boye donc moi si mabe mobali mabe nyonso to wana to ko bongisa kana ba conseil ndenge pasta lobby car na réseaux sociaux oyo to meka kote ya bandeko bazala obunga bazonga na nzela keto kene kala ba facilité mo boye maka mo ezanga tina donc to ya to bongisa na place ya ko bongisa na pasta to komi na suka soko ta message ko pesa bandeko bazolanda biso to yebi ko to zonga lisusu bandeko balandio na ba oba kolanda biso message nyoko ozana ya pesa bango pona to clôturer émission na biso. Oui, merci beaucoup. Message est très simple. Bien-aimé dans le Seigneur,
Jésus revient bientôt. Ça l'effort, yo oti lelo au comprendre te, luke longanzambe. Tala na communauté na biso batu bakomi kokufa, mutabimi azongi te toyoki babenga kwei akufi, mutalali alamuki te, soso la place ozali, soki nano tia Yesu na motema na yo te, luka Yesu, biso toza na Pérou, contactez biso numéro de téléphone eza wana, o contacter biso, soko oza na place à kobondela te, contactez biso toko enseigner yo, toko lakisa yo, liloba nzambe toko lakisa yo Yesu Masia, parce que soko tie Yesu Masia na vie na yo, yenda komi protection na yo. Nazo profiter pour na kosukisa, ko pesa d'abord mbote, et pas na yo honorable, vraiment, oye ko surprendre nga na ndaku, vraiment merci beaucoup, parce que vous avez mon ndaku, merci pour la reconnaissance, et puis, na pesi merci, na madame nanga mama Didi, azana musala, nzamba pambola e place azali, na bana nangai, vraiment, Christian Mima, nzamba pambola bino, mama bébé, nzamba pambola yo, ba pasteur nyonso Cape Town, vraiment, merci na support, nyonso eza malamu, tozo continuer toujours, na 14 jours, na biso ya jeûnes et prières, bana nyonso ya Jésus Ange de Bethesda, papa Tosha, maman Blandine, maman Mifi, maman Solange, évangéliste Georges, prophète Guy, vraiment maman Mami Kabouya, maman Jolie, vraiment boza tellement ébélé banana nyonso église, boza tellement ébélé mamou nzamba pambola yo, mamou moi c'est à papa Arnold yo pe nzamba pambola yo, vraiment boza ébélé, lelo na tangi seulement quelques noms na ebike mikolo zoya ba émission zo continuer na kosa l'émission prochainement na kat église na bino nyonso, afin que na ba préparatif to préparer anniversaire ya église bino nyonso bokozala toko louer nzamba ensemble. Amen. Merci vraiment nzamba pambola bino nyonso to bolandi biso to succès pona lelo. Merci na Christian Yayo oyo azali derrière la caméra, donc to pesi merci na bande ko nyonso to oyo bolanda biso na ba bolanda biso te ba ona boza ba abonner te bo s'abonner na chaîne na biso émission to le belande et Media TV et puis na Shiloh Gospel Cinema. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. To le belande do émission to le belande to na film pour na robeta bato bazoyo kate to na film pour na robeta bato so ba désordre donc film oye ya to bi to le belande do émission to le belande to na film pour na robeta bato bazoyo kate to le belande do émission to le belande to na film pour na robeta bato bazoyo kate to na film pour na robeta bato so ba désordre donc film oye ya to bi to le belande do émission to le belande to na film pour na robeta bato bazoyo kate